Mbote, Balandia, Canal Kin Télévision, Balandia, Canal Congo Télévision, P Radio Liberté Kinshasa. Bino pe bokolanda biso na poto, to na province na zela ya YouTube. Merci pour la fidélité na bino. Tokutani lelo pour un spécial grand plateau. Moi Mikolo Belé tokutana soute na zela émission na bino grand plateau mais surtout tokutani, ça veut dire que makambo koloba ezali, ça veut dire que to yambi mutu azana message pour na kopesa pour na ba congolais, pour na kopesa pour na opinion de façon générale. Lelo ngana ndeko Jean-Pi Nzonzi tozo sala co-présenter émission à lelo spécial grand plateau à lelo Jean-Pi Mbote ndeko jamais darali oso ndengo lobby esengo ezali parce que toyambi moko oyo alobara na compte ya mouvement de libération du Congo ndengo lobby to kutala makala surtout zoilo parce que makambu ya koloba ezali ebele pe makambu ya tina. Merci de Jean-Pi Nzonzi. Alors, moto ya monani, ezali mwana mboka Jean Désiré Mbonzi Wambozi. Boyibi malamu, nenge alati nenge afandi, ata représenter te koyeba ke o ezali député. Moponami ya Kinshasa, précisément ya Limité, azali moko na ba communicateur ya mouvement de libération du Congo, puis azali secrétaire national tali mobilisation au lisanga ya parti politique wana MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo ndeko Désiré Mbonzi Wambonzi Jean Désiré Mbonzi Wambonzi Mbote mingi Jean Medar Liwoso Mbote mingi Jean-Pierre Nzonzi Mbote mingi na ba téléspectateurs et pas nyonso bozwami boyamba Mbote euti et pas na yemei somi ekolo kumi ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique, maître d'école, Niragongo, Uta Gemena. Merci beaucoup. Merci Père Nabiso na ba station Nabiso ya province, ba station sort on peut pas cycliser Nabiso la télévision à travers les provinces. Merci Nabino Bokolanda Biso, ezala na Gemena, ezala na Mbandaka, ezala na Beni, Butembo, Kisangani partout na Matadi. Topesi bino Mbote avec ndeko Jean Désiré Mbonzi actualité za munene ezali makametali consultation politique oyo sale mwana mboka na biso na mokonzi ya mboka moni ba leader belé ba répondre notamment na premier plan Jean-Pierre Bemba Gombo a répondu ki bongo na invitation à Félix Tshisekedi nini ba solo na Félix Tshisekedi pourquoi Jean-Pierre Bemba répond à invitation toliki ya nini na ba consultation wana ezali mituna tokotuna ndeko Jean Désiré Mbonzi na Jean Désiré tokomituna pe mutuna qu'est-ce qui ne va pas na kati ya lamuka est-ce que problème ezali boyoka ezali to ezate qu'est-ce qui se passe parce que bangungu eza mo ebele koloba loba eza mingi dans les médias dans les réseaux sociaux ezoyoka na makasi et puis position pe ya MLC na ma immense waza kotambola o etali politique. Ok, merci beaucoup. Lobiango avec beaucoup de précision. Mon amboka Mbonzi Jean Désiré. Lelo Jean-Pierre Bemba akutanaki na mokonzi amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kondolombo makadi aloba makambo ezali buro makambo ezali minene koyoka na bino baso babale bolobi makambo ezali minene pona nini biso ba congolais lisosoli ezali lisute mingi kati na biso to longoli bomoto mingi kati na biso to kebaka lisusu na mokilité maloba eleki bongo maloba eleki misala toza kosala koloba yango lomba lobaka makambo ezali buro ekomi na soni pasi na motema kasi nano liboso to kolimbola bayi politique na peuple congolais bayo kabiso malamu MLC ezali lingomba nini Jean-Pierre Bemba azali lolenge ya acteur politique nini MLC uta ezalaki na maki eloko babengi négociation eloko babengi masolo kinzonzi MLC aboyaka yango mokolo moko te ata na ngonga oyo azalaki na position ya makasi tala ntango ya lutte armée mbandaka yango na maboko ya MLC kisasa yango na maboko ya MLC mais tango balobi moi parenthèse koyo tango azalaki na position ya makasi il ko ba ke siko azala position ya makasi te position ya kotia baninga na kaka omoni po bato misusu ba profitaka yesoki atelemi likolo yo za kovanda abundisi ngonga wana
mais MLC azalaka bongo te na tango azalaki na possibilité ya kokota na mbandaka kokota na Kisasa mokili beleli obi te cesser le feu to solola to kende na Lusaka to kende na Sun City. MLC alobaki iyo soki ezali mpona masolo mpona ntina na ekolo soki ezali mpona kinzonzi tokokenda boyende MLC régime yango wana pédagogie ya MLC yango wana ezalaka te bobele biso MLC te tozalaka soki ndeko alobi tosolola oyoki enano tango mosuli solo azali nango ezali oyo yo mpe ozalaki kokanisa bongo tino oyo oboyaki nano kosola na ye ezali nini. MLC na lutte armée alakisaki yango tokomi awa boye soki bokokanisa malamu na Lusaka baye babengaka accord ya Lusaka bango ezalaki kaka babelligérant régime ya Kinshasa RCD Goma mpona bango ezalaki kaka branche armée ale basolola bazwa mboka bakabola kasi nazali koloba awa bato oyo ya gouvernement ya Kabila tango wana me baloba mpona nini bazalaka tango mosusu malhonnête boye bato bazali na RCD baloba bamodérateur balingi bakata masolo na accord ya Lusaka. MS alobi pas question tokokende masolo dialogue biso moko te opposition non armée pe ezali société civile pe ezali biso baso tokutana tosolola et pourtant nalobaki awa MLC ata aza na position ya malamu koleka baninga asabotaka baninga te accord ya Lusaka nazali koloba témoignage bato ya RCD bazalaka bato ya gouvernement Kabila bazalaka MLC asengaki ke biso baso tokutana tosolola ezali ya lelo te koya kolandisa tokomi Kabila régime ya Kabila ebilisi misolo awa pona kotia Jean-Pierre Bemba na kaka butu moi bato balongwa awa bakende CPI bakende bangi batrafike makambo babatre makambo Kabila kaka ezuye mayele masuki pona kokokama mboka abengi oto baki concertation Jean-Pierre Bemba na MLC soki bazalaka mitema likundu ndenge basusu bazokanisa mabe MLC alobi tozali kokende kuna topesa mayele po ezali lisolo etali congolais tokende topesa mayele kasi tokovanda na bango na gouvernement wana te tala MLC tokei nayo oyo bakendeke topesi bango mayele ndenge nini bokamba mboka ndenge nini bokamba ekolo bandeko na biso bamona pasi te na kati na biso baye bayelaki chop baweli koza misala kuna basombi bango MLC alongolaki bango na MLC otobengaka ko radier pe ezalaki ba militaire sete ezalaki bakambi ya likolo na kati na lingomba po biso keleki kuna te po topesa na bapete la précision va autour de biso le secrétaire général à l'époque Thomas Louaka c'est ça monsieur Sezalaki porte-parole Germain Kaminga voilà monsieur Sezalaki Omer quoi voilà et radiaki bango po philosophie na biso ezalaki ya lisolo kopesa na mayele po na mboka ezalaki te tokena kowela kozala baministre toye kokoma lobi awa na oyo tobengi accord ya Kojo ayei tokei koyoka Kojo s'il vous plaît tokei na Grand Hôtel na délégation na ngai nazalaka na kati tokei toyoki oyo azala nango posa boti babilobien na babilobienne eloba kondo maréchal les MLC se rendent là-bas les MLC fait MLC fioto te bon mesano biso tolobi makambo toyoki kuna tokokoba lisusu te biso tovandi toye kokoma na oto bengi accord ya Senko tokei na Senko ngai oyo nazalaki kuna taka expert
MLC a eu position na claire à lobby bino bayi gouvernement bayi président de la République bayi premier ministre to pesi bino rassemblement na majorité biso to vanda pembeni na organo to bengi sensa to talaka bino to pusa bino ti accord ekoma na suka po bino bolingi yango mingi mais na tango to ekomona ete bato balingi kaka pete tolobi ale bobolo nzungu yango wana mama alambi nzungu bolingi bolia nyonso ale bolia biso toyaki te po kaka tolia toyaki ne po constitution ezala respecté ale bosala mosala na bino toza kozila élection. Voilà le MLC eloko ya liboso bacongolais bayoka bacongolais bayoka baye bazalaka kozwa bainformation na balabala na pesi bino historique ya MLC etamboli ya MLC. Un parti de dialogue à tout moment. Parti ezali ouvert pour na makambo matali Congo kimia développement nyonso pour na Congo MLC ezalaka disponible. Tosonga siko la consultation s'il vous plaît. Oui. Tokolia kokamata moto babengi ye leader na biso Jean-Pierre Bemba Gombo ebele bayelaka esengo batanga kombo na ye po bayebana ezali lokola lisese tobengi ngombe ya kokonda na ngombe ya mafuta soki atangi kombo na Bemba amiloni moto soki atangi kombo na Bemba akanisa akomi lokola Bemba te bandeko soko ze mokuse lokola ngaibu naza mokuse nakoki te nakei na terrain ya foot ya basketball esika mutombo dikembe azosala loi na ye na ya kotuta tolo wana po sport wana esengi bato ya milai ndenge moko na volleyball soki nakuti bato ya milai kuna nasala lolendo te na kosambwa na mokili nzambe asala eloko babengi nini apesa moto na moto oyo na ye rôle la stratification tina lola premier ciel ezali deuxième troisième quatrième cinquième il y a le lieu saint le lieu très saint alors s'il vous plaît ça na maloba photo relance kayo photo mana longi ndeko désiré mbozi wa mbonzi oko continuer na idée na yo kubosa na te tozonga makamotali consultation jusque là MLC vous êtes très réservé tilelo en termes de parti politique vous kaka communiquer déclaration ezo yo kanati to so beto bengi mino interview zaka non to kolobate mais bato amoni mbala moko Jean-Pierre Bemba à répondre à l'invitation. C'est vrai que vous avez kolobate to quand même vous avez réunion tout ça est-ce que avant tout comment ko répondre quand la Jean-Pierre Bemba ko répondre à l'invitation est-ce que na MLC beaucoup tanaki bosololaki pour makamotali consultation mingi ya liboso Jean Medal Woso Jean Pinjondi boyebisa ba congolaise pe ba congolais tomitanga ba intellectuel pour nani concept terme mo babengi consultation ezalaka d'abord facultative le consultant na le consulté consultation au ça bat bon ngana zali médecin de nuit na ya médecins sans frontières oyaza kobela bokono ya il le dit à qui voudrait l'entendre. Il y a mis balé. Il y a monté loki. Ce qu'on lui kenda, ok. Ce qui vont l'inviter, on vandi. Et ça y est, comment facultatif. Sur le lac, il y a MLC. Mais tu as monté tata. Jamais d'aller au sol. Jean Désiré Mojambos. Bisson a 4 il a MLC au sol lac d'abord un. Tango, président de la République a salué le message naïe. Na niveau ya ba parlementaire ya MLC, sénateurs, députés nationaux, députés provinciaux. Deuxième séance, comité exécutif national. Troisième séance, le bureau politique. Et ça, à la demande du président national Jean-Pierre Bemba, binobo réfléchir, réaction à bino par rapport à discours et à chef de l'État. Bolobi na ngonini. Biso tokoti tete toyeko sukisa tolobi somi ya ekolo kumu ya Congo telema kende koyoka posa na ye ezali nini oyo ya discours botindaki ni azali aval na bino iyo tolobi kende oyoka
yo ne boze banguna te ya koma wana lolenge akoma cour constitutionnelle pesa yem pivot kende yoka azende kona yo likambo nini azana yango posa okingai pe akei ayoki yami bale eloko babengi l'élégance politique, la stature d'homme d'État, la noblesse d'esprit. Moto atindeli yo invitation. Tozali balinga te, tozali basenzite, tozali na modernité, tozali ba personne moderne, civilisée. Moto akzungonga akanisi yo na makanisi na ye akomi kombo Jean-Pierre Nzonji. À l'occasion de machin, je vous invite. Cordial bienvenue. Ce que vous avez montré civilisé, vous allez éduquer, vous allez homme d'État, grand en esprit, au côté les mains, au quai, au commis l'invitation. Ce que vous avez qu'à vous foutre, au colba merci. Ce que vous avez qu'à ndundate, merci. Ce que me la cavinote, merci. Ce que me la cavuski, j'aime bien. Réponse à Jean-Pierre Bemba, présence naie na palais de la nation, qu'on répond à l'invitation de Gauti Kolobawana, bah qu'on va comprendre ni derrière acte wana posé. Mais amis, d'abord na la kisibuna ndenge MLC tambola ko bandamaki. Tilelo. Ezalaki continuité na yango. D'abord pédagogie politique ya MLC yangwana. Lisolo na bandeko ba congolais na maimatali mboka ya mibale ezali wana culture politique ya sikato tia na mitu na biso ezali nini ko yebaka kotosa baninga kopesa baninga kilo oyo mokongo abenga luzitu na yo moko pe na moto oyo ozali na ye elongo. Alors, concrètement, parce qu'il faut nous appeler les missions pédagogiques, mais les politiques, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. La réponse, il y a Jean-Pierre Bemba. La consultation, il y a Moussoussou, Moïse Katumbi et les autres. Balobi, il y a la haute trahison, na lingomba la mouka. Parce que, jusque-là, la mouka, vous lever optionné, jusque-là, Moussoussou Katumbi la mouka, Bazali favorable était, mais MLC, Bemba, Moïse et les autres, Bakei, Bamoussou, ok, Bazali Nzala. Au lieu de caution morale na Félix Tshisekedi passé a comment il déjà bloqué selon Batebele coalition pour na Kingakati na 10e rue Betani Makofi a comme bloqué et il fallait Moutouya Nene la Jean-Pierre Bemba a sungaye et il a répondre à PC caution morale à PC voilà l'eau au moulin et dans les moulins de Rombonzi en Bonzi. Ya liboso na kopesa na mbote longonya na bakinoise pe bakinois na kopesa mbote pe mokakoso na ndeko na biso Moïse Katumbi poko sezalaki na ye pa koma Kisasa ya komi Kisasa pe bana Kisasa bayambiye longonya mingi na bino longonya na ensemble longonya na Moïse Katumbi chapwe mbote na yo tata nini ezali na kati na uti koloba sikobo compréhension, il y a le babengi consultation. Il n'y a que ça. Toujours sur solari le bana terme, on a des tout le docteur, ba licencié. Ba consulter yo. Okoyoka ni pour ça na motozali nini. Tu peux ne pas accepter. Tu peux ne pas adhérer. Tu as entendu? Et na vous sepela na makambo mi balé le kaniwana. Félix Tshilombo président de la République a lobby polele été na kokende na consultation na ba force représentative. Bebe Nasima na kozongela bino ozoka na kozongela bino po na pesa bino conclusion na ngai. La décision on a besoin. Très bien, ma conclusion là. Comme pour dire quoi? Pour la koloba été, ma solo bakuzana yango wana na ngonga ya consultation et ça les décisions mon côté.
consultation c'est une décision te consultation il y a une koyoka boye likambo ya pas monya ndenge nini c'est tout de ma point de vue ezali engagement te ezali décision te alors zoma c'est quoi la préoccupation parce que voilà ça bloque justement il y a mibale Jean Médard Liwoso Jean-Pi Ndjonji boye bisape boteyaka bayi politique na bayi balandaka bayi politique plateforme politique ezali parti politique te soki okei na esika babengi ministère intérieur agrément ya parti politique ezalaka plateforme politique tobengi par exemple la Muka ezali nde parti politique chaque parti politique na leader na ye bayokani po bayaka kosala action concrète action précise ezali tete parti politique ekufi parti politique na bino ekufi bongo boke bokomi na kati na parti politique où il y a un président de faire comment on appelle une conduite linéaire tatabo mamabo te kuna ezalaka le principe de 7 patrons batikala 5 parti na parti ils ont gardé autonomie parti na parti ezali na autonomie na yango idéologie na yango stratégie na yango oyo ezosala te plateforme ezala c'est tozalaka na union pour la nation ezalaki na stratégie na yango mais ça n'empêchait pas epekisaka moto lokola olenga koi azala na fonus na ye te alors ndeko désiré mozwa bongo tout que terme mais vulgaire parce que pour ça les gens qui on répondre ba petit peuple wana oyo baza peut-être bon to bani ba pesi ba mo information malamu te kombo ya bemba to kombo ya mususu le fait que ba répondre à invitation bazo ke ne tikolo ba ke non nzala ndezo tinda bato ba ke ne po balimba contre pouvoir na kokoma wana sima na lingo contre parce que mituna za ebele jamais d'être on nazolo ba ele kilo na musika po ba yebi ke bemba za nzala te ba yebi yango mokili yebi yango po nzamba lingaka yaza na nzala te eloko liboso yango wana maintenant tokozongela bato basosolo so babi la Muka ezali un individu te tina omonaka basalaka rotation a dirigé pendant 3 mois 6 mois c'est une coordination et s'il y a tiki mosusu akamati pour mokonzi kuna azali te pour kuna ezali kaka une coordination likambo soki ya politique epeyi oyo esengi makanisi na bino bopesi makanisi bobwaki yango elingi koloba te kuna Yesu Kristu moko aye kuna te. Ce sont des partis politiques libres, autonomes, pe basé okani pour na action précise et ponctuelle. Donc président Mouké, donc tout conclure boye. Donc Jean-Pierre Bemba qui n'a pas en Mozambique en tant que président national de MLC. Question délibérée dans l'instance MLC. Jamais invité comme cadre à la Mouka. Jamais invité comme cadre à la Mouka. A joué invitation en tant que Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC. Ok. Et l'élégance politique, la hauteur politique, la dimension d'un homme d'État, un homme éduqué. Akamati avion ailleurs pour la copesse yanona. Jean Médard Liwoso Bayebazo Banzala akamati avion oyaye jet privé Nene Katumba akamata ki oyaye jet privé Gemena Kisasa Gemena yaye afuti RVA afuti pilote asombi carburant ezali na buzo ba mosusu to komi na politique yango na bandaki na yango to komi na politique na RDC komi mawa Soni Jean-Pierre Ndondi Mikiti Sanzambe akotombola yo. Acte Jean-Pierre Bemba a posé. Ezali acte d'abord il y a un homme éduqué, un homme d'État, un homme courtois, moto ayokaka, pe moto azali na komi kitisa. Très rapidement, mais azali mukolo na Félix na âge, mais ami kitisa obi azali président de la République. A aussi fonction wana pour yeso ka président de la République
akosepela bato batosaka ye. Derrière acte opposé, c'est aussi l'expérience politique, le fait que Yemoko Père qui victime plusieurs fois comme élection, dans Mboka 2006 et même 2018 la liste, c'est quoi? Un dépassement de soi, c'est quoi? L'élection des alliés grandeur d'esprit. Vous avez moto yo akola na molimo. Molimo ezali ko kambaye, ezali mo sunité. Ezali te ba yembelo kuna osepeli mokilité bo moto. Et que ça na yé bo moto. Alors, ndeko Désiré Mozi, et nous connaissons les Congolais constant na sali, de façon générale ezali bitumba ya ba leadership. Moi même ndeko za ba député wana. Ofandi so même ngation na député lelo ou toza journaliste, mais ta ko biso na kulutu menaza na politesse ya ko ba ke oyo aza kulutu na ngai. Aza boye na ko ba place na yazali. Mais ce que vous la classe politique congolaise, montaza peut-être na moi niveau communal, niveau peut-être territorial, niveau provincial, niveau ce qui est bonini. Mais parce que vous faites une place moko, alors vous avez camarade. Na pas le problème sur Mabino. Na pas le problème. J'aime le leader, vous comme nini, de besoin reconnaître que oyo à un niveau boy. Ça vous crée des problèmes. J'aime le un peu à travers les pays. Jean-Pierre Zonzi, na bandaki na lobby classe politique na biso, na ba intellectuel, na yebite to komi na mokili nini. Afdela ya ko tia biso soki Ndimani na mitu bongo esala kalisusu te na moya lelo Jean Medal Woso Jean-Pierre Ndondi au commune aux États-Unis. La famille Kennedy inspire toujours le respect. Et l'ini kolobatete ba américain bazalaka ba boy na bango. La famille Kennedy a une considération. Tant qu'il y a France, la famille de Gaulle. Comme la France, la famille de Gaulle. On n'importe comment. On ne parle pas n'importe comment. Et nous, on va tête, basaï va boy na bango. Pour bayebi que Nzambe atia mboto moko songolo na kati na bango. Liye wana epesaka bango lokumu, epesaka bango kimia et yebi kopesa bango elonga. Nzambe abimisa kembo ya mboka wana na nzela ya bato wana. Mais tango vous avez une société, ba valeur mwana esili. Moto ya bozui. Moto azana ba moyen na mikile poto bato sakabango. Bato ko ba Bill Gates wana. Akoma ko influencer ba décision à l'état. Po ba yebi ke misolo ya zana miango misali ko sala pesa bato misala ebele. Mayelo ya zana yango ezali kotombola développement en mboka wana. Mais biso awa na RDC okomona ligorodo avandi abani ko vimba akoma lokola ngombe ti akopasuka alors que nenga zawana ata vimbi botete eloko apema akokoma eloko apema bana basala kana la fête likolo kaka ya ngombe soki tombone zia tibwe paf apasuki. Mais aujourd'hui, vous bombez kaka. Tina mon côté. Tolongui na bon moto. Classe politique n'a pas besoin de mériter. N'a pas un ministère de l'Intérieur. Il faut pas que matakabasa la kabato test psychosomatique. Bazou bon moto. Vous ça parti politique. Il y a kanano. Il y en a ba fondateur na boyao. Bata abinu test mitou na binu c'est normal. Malobana on va poser la question. Pe soko sali comité na ba benga bata comité pe bata la bango soki bongo etambola malamu parce que c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que ba congolais ou ba benga ba leader de na mutu ko ba muso za leader communal ta musu pour la circonstance a comme leader provincial puis la circonstance a comme leader national. Mais qu'est-ce qui fait que mon doit reconnaître les places na été que oyo na combien c'est grâce à mon hôtel. Now devoir et moi respect ndenge uti ko bana ke ba kombo mususu eza comme le roi monument et comme le roi symbole il y a qu'on protéger attends ça pouvoir tazanité mais il faut qu'on protéger avant que le il faut qu'on protéger. Qu'est-ce qui fait que bateau na kati ya politique na biso ba reconnaître le roi na tête au moni na kozongela no le bandela et même si c'est une histoire na mboko yo Jean-Pierre Bemba azali la histoire na mboko yo mais yo comment na acteur politique mususu atana commune na histoire à vous été. Yingi ozipa histoire ya moninga. Donc so l'histoire les amis mais ça oya mabe. So oya ils ont tel boy. Voilà.
Yo komona motoloka Lumumba. Il a une histoire. Comme on a écouté Kalaka Seko dans RDC. Kasavubu, Mobutu, Mouze, écouté Kalaka Seko na Seko. Mais yo Luka, histoire ya Congo, eti ayo na Molongo. Mais yo yende ozipa ya baninga, ozipa histoire ya baninga yo monana. Na koya kola kisabino grandeur d'âme ya Jean-Pierre Bemba. Na 2006, bolanda ngai malamu. Motomoko Martin Fayulu azalaki élu sur la liste ya Union pour la Nation avec comme leader Jean-Pierre Bemba. Union pour la Nation a aligné Ada Bombole, candidat gouverneur de la ville avec son colistier Fidèle Babala. Union pour la Nation, candidat sur les provinciaux, les nationaux, bazaki mbongo. Il y a Jean-Pierre Bemba pour passer la campagne. Tout comme Kuna, Martin Fayulu était à la tête. Il y a une action négative pour la priver MLC gouvernorat. Mais tango, tu es comme un enjeu, on y a la mouka. Bemba Bossani yango. Abino, les alliés circonstances, ça les maquis. Je veux soutenir Martin. Jean-Pierre Bemba, téléphone, Poto Bokada, Poto Yangambi, Azo Benga, point par point au téléphone du matin au soir, s'il vous plaît. Jean-Pierre Bemba, yémoko na téléphone, Azo ça la campagne. Il y a Martin Fayulu. Moïse Katumbi, yémoko, Azo ça la campagne, il y a Martin Fayulu. Une campagne américaine. Et quelle campagne? Moyen de ressources financières. D'abord, ressources humaines. Secrétaire général de MLC, au fur et à mesure, la délégation à Fayulu. Non, on a pour prof, tu es bien super. On a non. on a tout corroboré mon bande de bon dans tu es bien à l'époque on a quand même les secrétaires la chaîne Oyo Canal qui s'est et ça membre Super Bemba à la disposition. Antoine dossier vraiment on a corroboré et ça solo. Nous na bimo Jean Michel Koyapa Tambola Congo tous les restes Martin Fayulu, j'étais son directeur de campagne adjoint, chargé de la mobilisation et propagande. Kaouki, la campagne, la salle à terre. Martin Fayulu, je prends des gens à témoin. Au Koyananda Konangai, au Kokuta, machine à laver le corps, le verre, Sika Nakati Nanda Kote Zalibanda, Bash, photo à Martin Fayulu, Vandabo. S'il vous plaît. Nous avons soutenu cette candidature. Oublions le passé qui nous avait choqués, qui nous avait détruits. Kokamwa et Komalikambo, c'est Martin Fayulu qui entretient un grand réseau de communication. Jusqu'à la déclaration officielle. Non. Baouti Koloba wa batonaye, mais comment tu es banité? Ce qui nganda ebisio. Ce qui ngola ebisio nganda zobela. Nzimela yit. Bato bazo le ka na télévision, biloba lo ba partout. Et ça bato to zama na mugati, to zakana ba na mugati. To yebi bangoti. Un tel azaka na corridor ya Songolo. Un tel azaka na corridor ya Songolo. Na poto bakamati ba instrumentaliser ba ndeko basusu o ba kanzaka politique ezende ko koma na réseaux sociaux. Qui c'est ça yango? To ya hawande. Ce n'est pas correct. Ce qui yo yebi koleka Bemba. Ce qui yo okokubimisa mboka koleka Bemba. Mais yo yaka sala yango koleka ye zo bokonzi bengisa mboka. Nate o le kisangonga na yo. Kofinga muto bato. Na buzo ba nyoso pe ozoye bate. Mosusu na moni na kati azakolo balikambo ya bangi. Likambo ya kaniba na tunie. Na lobi bongo suka na mweza yaki wapi. Oh non, ba libéré le lengeni. Alobi soki sous caution na bi voilà. Les années intellectuelles à solo. De comprendre un peu on a passé les commandes très important.
comme la tranche na chapitre wana et quand on a les réseaux sociaux tu apprendre biso pe local en tant que journaliste que non tout est les réseaux sociaux ba lobby pemba na ka tumbi bato ba soto exclure na lamuka donc là ba monaki Félix Tshisekedi ba on ba soto exclure ba longo lamuka mais Jean-Pierre Njonji Jean-Médard Liwoso Jean-Désiré Bozambonzi plan de sortie de crise ya Martin Fayulu et c'est destiné na nani. Comment on peut réfléchir anachroniquement comme ça? Plan de sortie de crise naïe. Non. Plan de sortie de crise naïe ezali destiné na nani. Il se serait auto-exclu. Natango nano. Lamuka, nakati na lamuka, aucun leader n'avait un sentiment de ce genre. Tango ake ko pesa pardon, yende nzambe, ake ko parcolim bisa bato les États-Unis, alimbisi bato baso de son propre gré. Qui l'a contredit? Qui l'a contredit? Pourquoi on est malhonnête comme ça? Même il y a contredit rien. On a estimé que Azali libre d'apprécier les enjeux politiques. Bah, événement comme vous voyez, avant de conscience naïe et lobby alim bisabato abosani mayemaleka. Suki baninga bakovanda kwa lobby te, to kende koyoka lisolo nini Félix Antoine Tshilombo, président de la République, Azana Yango, Yomo Nomabe, oh Yayonde Malamu, Yose mon consulat banane. Non, soyons sérieux. Est-ce que la Mouka finalement, Jean-Médard Liwoso. Comme état d'esprit, mais état d'esprit, ce qui est Jean-Médard Liwoso. C'est ça la mauvaise lecture. Et Kendena Liwa, et Kendena Boumoui, et c'est quoi? Ce n'est pas ça le problème. Il y a une opposition, désormais, face à pouvoir FCC cache. Il y a une opposition, mais alors républicaine. Ce que Olingi Bamdimayo, Kende Kamata Mandoki, pour venir t'opposer aux gens, vient fracasser tout le monde. Mais tant qu'il y a un couvert aux a un plan de sortie de crise. Plan de sortie de crise, et ça que s'adresse à Nani. Ça appelle à des négociations. Ça appelle à des consultations. Bon, mon pays, s'il faut Zoyango, Atanga, à Sosola, à Magnola, eh bien, tout le monde a tout discuté. Mais je crois que c'était ici l'occasion. Voilà. Vous savez, mais si Naobi, tout ça la politique, mais mon montezalité. Dès qu'on désire, monsieur Ambosi, donc on est pour ce qui est émission, bien qu'on a l'élo, ceux qui ont la conseiller, ou bien comme Congolais, comme député. Parce que Félix a consulté à Zoyoka, mais à cause de. Et donc, vous avez plus important dans la mission, dans ça là, ils avaient des décisions à cause de. Il y a des plus important à toi, consultation, ils ont limité. Si vous avez une décision, pour la décision, concrètement, il faut que. Non, non. Il y a dialogue sur là. Il va dissoudre l'Assemblée, le gouvernement d'union nationale, décision sur la cause de. Pour l'intérêt à Mboka, pour l'intérêt public, il va Congolais à sa décision. D'après nous, Ngaï Désiré Mbonzi Wambonzi, MLCT, dialogue. Tout le monde a mis sur passe. Jean-Pierre Malbaki Yango, qui a soutenu tout cela entre les Congolais. Entre les bisous Congolais. Nous avons un plan de sortie de crise. Il y a un plan de sortie de crise, mais total là. Ceux qui sont là, ils ont un plan de sortie à crise. C'est tout. Ceux qui sont malades, ils très bien. Ah, c'est génial. Allez, mon frère, bravo. Yo, des irresponsables. D'abord, avant de comprendre les termes, de consultation. On est concertation. Dans mon numéro qu'on a vidéo, on est concertation. Alors qu'il y a une consultation. On a déjà à ce niveau, montre à ça un peu vidéo, à finir à Bemba, à finir à Katumbi. Mais Ali Mawa, biso toko kota na bozoba na bango wana te. Toko kota na kibolole na bango te. Moko wana finga ngai na lolenge nyos. Ya yebi ngai koleka ngai. Alobi azana bandako na Paris, azali il gère un propriétaire, il y a 5. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que les immobiliers, bateau, il y a la mouka, ça fait ici.
Qu'est-ce que ça fait ici avec Tony Dieu? Il n'y a pas nécessité aujourd'hui. Voilà. Bah, leader à la Mouka, va mettre les points sur les i. Mais jamais dans les mousseaux. Occasion, ils allaient qu'il y ait un gong. Oyebi, ils ont ma cambomi balai. Et puis, nous avons profité, la Mouka continue parce que, là, comme une partie à bateau, ça qu'on reprochait, c'est le fait, il y a aucun Moïse Katoumi, n'y a pas Kinshasa. Pourquoi Bemba? C'est le message. Pourquoi le MLC? Pourquoi? Ndenge moko Jean-Pierre Bemba salaka message pour toi Yamba Fayoulou. J'ai déclassé l'une de mes voitures pour na Yamba Fayoulou. Bamura basakana na ngai. J'ai failli laisser ma peau. Mais na mona yango un problème te. Je n'en ai pas fait un problème. Toujours qu'il ne Yamba Fayoulou. Tu m'as mis à terrain Sainte-Thérèse avec tous les honneurs. Ça fait président fédéral MLC partout. Mais comment partout? Nous avons sacrifié la vie de nos foyers, de nos ménages pour nous soutenir Ndeko Oyo, Tokanisa Kite, Akanisa Kalokola Biso. Mbongo etamboli, oui, mais ouais, quand Moïse va Mbongo etamboli, mais non, jamais d'aller au c'est pour permettre à l'opinion de comprendre. Il y a Jean-Pierre Bemba avait suffi. Et puis, et ça, le moment comment on a dit, politique, vous devez être bien entouré. Ce que vous avez entouré, na batama ke la wenze oyeba pe lokote yo moko so oyeba lokote ba recommandation ki bolore ya bango esangisi etie lusu na se Moïse Katumbi Chapwe à Kinshasa, c'était un événement. Ezali na bana ebele ba yebi était nanu ba mona était ebele. Ça c'est une première des choses. Deuxièmement, Azali l'un des grands mécènes. Il y a football congolais. Bato, sportif, vous comprenez déjà quelqu'un? Azali n'a pas élément tout où que ça que peuple congolais qui nous en particulier a découvert et puis acteur politique. Membre important à la Mouka. Membre influent, co-leader, l'un des leaders incontestables et incontesté, il y a la Mouka. Bon, il y en a ni. Na boba saka a communiqué wana. Est-ce qu'ils comprennent na bongo la bango bayebi c'est que c'est la coordination la Mouka. Na bayebi a monté. Ça n'existe pas. Ce qui est dangereux c'est que bah tu vas comprendre qu'il y a un problème aussi à la Mouka, c'est que non, le problème à communiquer mon côté à la Mouka. Officiel et structure la Mouka pour na que non, tel la Zoya les fils de la Mouka, au moins on n'a pas vu ça. Jamais il y a un problème aussi. Jamais le problème c'est simplement où Nazolo Bao. Tout le monde est écrit mon nom il y a Martin Fayoulou. Équipe naïe pour rien ou par complexe je ne sais. Ce qui pour quelle motivation Babandi qu'on s'en prendre na Bemba na Katumbi. La chose qu'ils ont faite le premier Bango bato Babandi na Masolo sortie de crise plan de sortie de crise. Bon, Martin fait la Keneki Brazzaville comme ça. À Keneki passe à ce comme ça. Il y a le corps d'affaires radical. À Keneki Brazzaville comme ça. Non. Tout est caca. Hein? Qu'on sa opinion. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Baye Kosolola na Félix Tshilombo Yo Kaye, na consultation na Moï. Babemba Nite, Baye na Moï. Et na copé ça. Ndekonangai Fayoulou Toli Ositewan Bako sukake Oambaka. Ça veut dire Soki ba pétition Yokaka. Na politique ezabongo te. Na union pour la nation au Timobulu. To comme la dynamique de l'opposition au Timobulu. Le nom de union pour la Mouka aujourd'hui sur le Boulou. Bako sukake Oambaka Martin. Mokileze à mon côté. Kimongo. Mais ce qui te kozonga na Kisasa wa, ba kinyo mingi bazo regretter.
Nyoko na kutanaki na ye atuninga me vient expliquer betabia. Est-ce que les problèmes ils ont bien maté les problèmes ils ont MLCT bien parfois ça la confiance n'a pas ton habité pour la caille à Martin mais de façon générale non mais c'est pas sûr ça va faire la bille non mais le logo là qui va comme une cartouche de bangoyoso j'aime le gars nyonso wana zali kamoko illustratif pasi et salibiso nini a déployer na ba médias na ba réseaux sociaux est-ce qu'ils a finga bemba alors ndeko moko avana ya awa tokuta na yeso so beti atuninga na expliquer beti abia Martin Fayulu anafanya erreur moya ya grave pena mona ki a raison. Merci Ndeko Désiré, merci Ndeko Jean-Pi. Merci Ndeko Jean Désiré. Bon d'abord tout liquiété, bah explication na yo opinion et yo qui ango et qui est mal entendu et ça vraiment dissipé. J'espère que MLC beaucoup allez sous clignoter. Besoin de communication pour toi tout le monde opinion. Biso sa émission. Benga biso tel, benga ça réservé. Les allez sortir et on continue ou bien ou bimika OK libéra. Oh la matin koyoka ayoka. Merci. Ndeko Désiré Mozi azalaki invité il y a spécial grand plateau ya mokona lelo to co-présentant ki Ndeko Jean-Pierre Zonzi bokolanda ngo na CCTV na Canal Kin et puis na Radio Liberté Kinshasa et puis na ba station na biso ya province bokolanda yango un peu partout. Merci na Ndeko na biso Msimbia azalaki la réalisation et puis voilà merci beaucoup Doudou Motiri TV merci Botika Malamu de Tukutani Balasima pour un numéro avec notre invité. Merci.